Ayo ko remettre yo cadeau à l'occasion il y a 94 ans d'âge na yo. À mon avis madame a dessiné yo. Ko fungola. Anniversaire zo continuer kaka. Là, les patriarches Charles Guélani. Je ne vois rien. Bon. Voilà, vous pouvez toucher. À ça là qui est tambola qui m'a cassé jour anniversaire na yo. Soyez bénis, soyez enrichis. Amen. Soyez enrichis. Ça, c'est une révélation qui peut vous ouvrir des portes. La bénédiction physique et matérielle. Voilà. C'est bien. Oui, c'est bien. Bonjour Église Corps du Christ. Eza frère Michael Yame, artiste. Ni na CP na Bosela, PP na biso. Tout benge PP national. Ala PP na biso. Ba grâce oyo ba te belé ba zoate biso de Dieu amour. Ya mona PP, yaza PP, aza papa ya ba papa na biso. Na kati ya Monzambe na église ya Nzambe. De l'autre sungulu. Toyebi ke sima mikolo aussi sa mission na ye o Nzambe atindaki ye. Pendant son vivant to profiter ko sala ye plaisir ye aseka ko seka na ye etikali bonheur pour na biso. Donc on y a ce ko sepinsa ye lelo ata ko sala te etikala gravé na ba biso ya mwa to sepia to sepisa pe na biso lelo. Kombo no zana ni au église ni. Kombo na ngeza frère Michael Yame na aussi l'église prophétique au Congo ezana commune Matope. Et Kambami na nani? Kambami na maman Jolie Land. Il est mon biso. Ok. D'accord, merci. Merci beaucoup.